nanga likolo fermeture petit na biso daju na ebisaki keba keba soko tali no bano bandeko yemba ne mike mike tande ba fide 1 million komeli bango ngambo basalaki ya musicien sali 1 million te ba kolia yo lelo 1 million e komeli bana wana ngambo cliquer bansemba bana na luka 1 million oyoka mawa luka ba musicien ne ba yeba na ba sans plaire oyoka ezate donc asa mutu moko na ko bengenani donc manger des méga des artistes donc voler ba méga et là on a salagi on a bino bo mona yibi bag meninga ko alga yiba ne mona fait tuna lupemba ndongo yoka ka fait na biso c'est mo boyoka te fait Marie Paul balega eloko pas fait nsone non la non la réseaux sociaux na talagi na mona maison senga ndenge senga gi ndenge legela ndenge lekeli et puis na moni résultat mo na ebito so bat ba créer ngo babouaki salle Zénith de Paris et commis que non date Zénith était le 25 Zénith est commis à concert annulé reporté à une date ultérieure na lobby makambo eza lokola match au casino au beta pinda et makambo ya tirage au sort tac 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 donc boyi kampiko na lo sambo nzambe apesa biso nguya ya meto sengene sanza pona yebike non kulutu na biso moko na yebike za contre état mais ba ko sanza kaka donc ezaka makambo ba benda systématique bongo date bima on se comprendre asa provocateur te mais asa fondateur ya mupepe omoni mwana na alongo kesa go arobi kombe komba zo luka place ko sala kombe zo yebate asa kota ba nyama zo kota léopard donc ngamona ba no osilisango jong na défenseur muta simao a vida ba liboso lo wanga raté na mutu mo historique na muta 1 million de vies na musique ya Congo na kita mutu moko te na maloba mutu moko te Raf Ngindu félicitations pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindu. Nanenga mabete Congo Promo Raf Ngindu. Boga, en tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Raf Ngindu, le présentateur de la France qui a tué Congo Promo. Congo Boroto, ça n'a pas militaire dans Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Mikolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo, babunda nanango. Raf Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Congo Promo deux fois avec le boss Raf Ngindu. Une of les jeunes leaders de la artiste Nayo Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Congo Promo deux fois Bolanda Congo Promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Ngindu. Check. Première question Toriawana, Lelo Oyo, partout au monde, King John, concert Zénith de Paris, 5e Zénith, le roi de la forêt, où tout le monde peut vidéo, belé, présent, faire rigoler, au sala. King John, tant aux la caméra, n'a biso, la idée, wana, au présent, faire rigoler, à salir, au la vidéo, qu'au senga batba qui ne concert. Premièrement, aux okia, on n'est pas mon vidéo. Dans ce cas, avec plaisir, pour moi, je suis de Nyon, Saza, Mouto, Mingi. Autant on sous Batouba Kanisa non les padres à la contre-temps na venaï. Vous se comprendre que les padres n'ont la boé, ceux qui n'avaient pas même la télé, n'a parlé la guérite, soit à mon clip et avait tomate à voler m'tina souka. Ah, tout l'anda fait na biso. Mais na biso, mais la bande va leader et belé sur mon bâtiment, mon leader na biso rosa si malobo on batte comprenez. Vous se comprendre. Mais Dieu merci. Va partager même vol des fois voyage moro même podium et puis ça va y battre même producteur au bet après Zénith yem do bet au casino donc dans l'art donc tout temps ba vitesse ba contenir 4 ba éviter maka ozina tune lo moko lelo na kata na zabi que yoza na ba confirmation ba lobby avant présent faire rigola ça la vidéo wana abengaki liboso le roi de la forêt passer une autorisation vient na koko ça lo vidéo po abanga pe 12 côté mo bato ba loba te ko senga la raté surprise ba senga la ngota yo tango ngota coup de pouce te ba senga raté wa lo wa somme do ba senga ya lokuta nena moni mwana moko azotama kelele o grâce na ye mutu le padre ko senga na tuni tango le padre mbaki soki na kosi botu na yangiama yema loba yango tanga benga ki na bengi we rasona ya ko ye mutu ayo yebisa ko pe ndika soko loba
nalobi na koloba makamune eza boye eza na kata congélateur na kobenga bino conférence de presse Makaouz mission ya moko boye te na nde boye bena liboka mbika ya ngulu to panza ezo malora France 24 Makaouz par rapport à vidéo quand ndeka tuni sur Congo Promo Télévision déjà na signalé batu tout ça sur Congo Promo Télévision ndeko nao Sankara de Nkuta par rapport à vidéo avant la vidéo à loba une émission que Weranson a fait rigola a benga ye pona loba ke ba kotikala ko solola jamais na Weranson donc fait rigola a kotikala jamais ko solola na grand frère na Weranson ne Sankara loba ki Weranson fait rigola mta benga ki dosa mona na mbanza ngungu na bena ko beta ngo calmement dosa mona na mbanza ngungu na bena ko beta ngo calmement na boyi na mbeta on likolo toya wa tozolobela makamba Casino de Paris toloba makamba Zenith oyo ya prêtre boyo otunanga ye makamune tellement dimi abia ya na babo mitango ko loba dimi o non oza Kim Jong na défenseur mutasima o avida batali bosolo wa ngala kate na mutu mo historique na muta 1 million de vies na musique ya Congo na kita mutu moko te na maloba mutu moko te. Vous comprenez? Dans la mouton, on a les colonnes au chapeauté, logiquement, juridiquement, bibliquement parlant. Donc, on a un mouton, on a raté ma venture na TV, mouton, on a la venture, le kouta, kokosa. Oui, moi, on a kosa, on a tout à Guinée, le bossa, le baba, bêta, si concerne la Guinée. Na biso, na bamba vers la mino, baro, ça a battu, toi, on a 21e siècle. Toi, la serre, mon bout, tu as la connerie, toi, on a moment, mon boyo, batou, basa, bien développé, marambe, comme les colos. Venture, toi, il faut qu'on se le dise Makaouz parce que répétuez Ali batuba kolobake maramo nyo seleki na internet batu nyo so ba mission comme ça mais yo muto créer yango yo muto obandaki d'abord ko créer les rois de la forêt et puis Sankara ça la kaka juste réponse sur ça ngam na créer comme état fondateur Didier Masela likambo yo ngam na la fondateur dango Didier Masela politique te ba kambo ya ngwangula o ebimi yani kaya ngazola nanga yebi papa leader tala nga Merchan grâce ndoki tozane awa on se comprend papi sabo chef de ville za awa venangai Thierry Gola makamona oloba c'est ça naza provocateur te mais naza fondateur ya mu pepe omoni mwana na alongo kesa arobi kombe zo luka place ko sala kombe zo yebate aza kota ba nyama zo kota léopard donc ngamona ba no kosilisango koloba te ngam na bandaki ngande mais oui un bon gars bandana wani expliquer batu donc ya bo oui ngam na bandaki wana et ça wana ndenge ya kanisa la guité on se comprendre po biso ambia sekendeki na biso pepele makambutu elekaki dans les bons version ya no beta wana ngana na version d'origine o ngana bombi yango moni tangu na yaki na tali na bité na funde na ba orchestre na ya moni ba orchestre na ba ndiko ta charger na yeki toko na bi bon biso dormi na ko pia rapport ceux qui bango ba koki etel ngana ne ko kamule alobi bo bato orchestre na ye ba baluki parce que ezali bino bopesi papi kakole nini charge nzembo na kati ali déjà mbonga batu yango so papi kakole akomi ko protéger nini nzembo na ye yango akomi pe atini ba bana utake Sankara non ye nalobi ye makamude na olinga te bokotsa ngona musikoyo mona lokola bo déformer formation na oyela yete na utse bo biangema na olobela mona mbanza mungu na obiangema ko mona na fantier ayo bengisa biso soutenir ba réponse d'abord pesa ngata et puis voilà tozo pesa temps maintenant tout na yo batu ba otala na biki lelo oyo faire rigola beta concert na singila to mona koma ba bamba faire rigola mbongo azongisela ka singila mbongo pas za invité mais lelo otomoni dajo abeti concert na Congo mais baginaye moko ya ba mise congolais to moni selo ba rime selo ba vidéo alingaka zo yango dajo sepelité akanye va même ne lamba bino ba éducateur en masse bato ba hotel bino ba sepelana bino Makaouz pona ni comportement bon na bino ba musique bagona to la mi balenga la dajo ta yanga yango na protection ngomba wana tsana sena kanga likolo fermeture petit na biso dajo na ebisaki Keba soko tali no bano bandeko yemba ne ya mike tande ba fide 1 million komeli bango ngambo basalaki ya musicien sali 1 million te ba kolia yo lelo 1 million e komeli bana wana ngambo cliquer ba nzemba bana na luka 1 million oyoka mawa luka ba musicien ne ba yeba na ba sala plaire oyoka ezate donc asa mutu moko na ko bengenani donc manger des méga des artistes donc voler ba méga et là on a salagi on a bino bo mona yibi bag melinga ko alga yiba ne mona fait tuna lupemba ndongo yoka ka fait na biso seki mo boyo ka te fait Marie Paul baleka lo ka fait nsone yoka bilo wa leta seki mo boyo ka te
Vincent abendaka mari pour le loko ndenge toyokaka bapolémique ya Congo te seki wana ngai na yo totala biloko na TV yoyoka yango te tozoloba par rapport à histoire baka l'histoire nous enseigne donc histoire wana boyoka yango moni ntango bapeti wana bazwaka badiske d'or na bango na pete oyo ya bino ekomi snap ekomi ya ria ekomi ya nini ezokoyaka te yango moni sikoyo ekoma koluka bana bato spirituellement ezaki intentionnel te elaki bagi ndaki monene epi non nazoloba lisolo ya bag oyo ezali masolo ya 4 misu bino bozana yango denga na 6 mibale liboso msuna tiki na ndaku ezo surveiller caméra de surveillance mwana wana ndenga za boye en tout cas il faut ya to meme côté mo basukola linuka basani lelo oyo Ferrego la to mona sali yango te me batebele basali ba contribution pour na Goma mais innocent atongi banda ko pona opesa batu na Goma mais créer ba problème il y a de certains gens disent que innocent mbongo na eta ko betela tolo te na banda bino mo ba misa bo mi bomana na ba idée oyo bo laksa batu ke bozana bolinga vers ba fanatique na bino mais bo bomana pona nini te dazolo ba musicien bazo sala bongo ba musicien o ba musicien mo ya kento o bazana besoin obezala ga obe bango mwana mukie lokola inosbi ata sombelaki bango paquet ya bisikiti ezelo robetela maboko oso comprendre acte ya sali wana en tout cas muto tout a télémélengo nzamba role amone na nzela na ye donc blague te inosbi donc ba encouragement et belé ne lo salaki wana na landa ko ba combattant musu ba bien ça bienvenue yesu raye a robeta mbala moko to ba combattant ba lobi bona kinga ba combattant net na biso beto kwatia ndambu donc biso beto tsaki ndambu donc na ndambu wana boko tsika pesa munu casino te une émission malgré effacé Marc Aouz na tilo kola saki une émission après 2 heures du temps et pas Franck Stemay les émissions effacées na ba propos na lobby muto azo représenter musique congolaise valablement ezali Fally Ipupa par rapport à numéro 1 ba propos na ya na tilo kolé so ya le Claudicien ne ngana ndi bananga la la te so ya le Claudicien ba journaliste minene wana nani wa so ya le ba Claudicien wana ndesko ngana loba topoli so ezaka moto azela so batlema lesama batigeli voilà salanga jigela moto tindaki oui ensemble déjà Zénith les 17 oui ensemble Zénith les 17 mais tout le monde moi visé de compliqué à Marc Aouz il met aussi ça annulé voilà tout le monde on a pas page est annulé est-ce que drôle que Ferrego là dans la participant dans la carte ya Zénith wana parce que tout le monde qui fait Ferrego là invité surprise mais c'est le journaliste yo to zo na mamba visa yo bana no invité c'est visa na zo mi invité ko yeneni mais ça ya ba rime to zo la procédure normale na bi gene bo procédure ça na nous mais to Schengen a sanza biso visa so ki mais to Schengen a sanzi visa et au sala biso bien pona to songisa nous le nenge za la to poto bena sur le pourcentage n'est alors contre cette fois-ci na moni batu basa bena pour concert raison ngano beta Makaus batu oyo ba otala biso moni ezaki difficile pour héritier Watanabe to mona présence na ye na bande connaît ba grand frère ne ba collègue ne o ba betela bona maison mère pour na ko intégrer idée à présent Ferrego oyo ya dynastie mais lo avant dernièrement to moni c'est le stram na ye bazo sepela na kati bazo yemba héritier Watanabe intégrer déjà na projet à présent Ferrego la na dynastie ayemba ou bien tout le monde regoza ba rimer ndenge toloba tenant na été na beto kangi arche de Noël porte ces ans grandement ouverte au mon côte à côté mais essentiel de toi na ba grande tête d'affiche au pena ba yemba ba intervention rapide ba yemba ba kibuisa donc essentiel na premier lot donc l'eau non bengani ngali bana ya do so moni ba lo wana bilongo na baza et le pesa de c'est bon on se comprend moto sala kino lo baki mutu wana bengani ngali bana ya mbula lelo so andimi ko yemba nani mutu yemba ko bengani ngali oh les padres yo même sur histoire ngo sala raté Didier Lacoste est-ce qu'il andimi ko yemba olobi Didier Lacoste andimi ko yemba siko ye te andimi na te andimi na ne asesi andima te to bomba pour c'est le scram à l'axe qui bouke yo bois gele maman on est boy abi boy on monte en bas oh c'est le scrum boya simba héroté vraiment ta mamulu bana TV héros bani na héros atam da simero nga leo na millionnaire to sanga na réunion ba 200 millions ni nga na 1 million nga to sala ba na réunion on se comprendre maman on ngesa donc li ko loba ke non le padre nenga sawana na kangi portité pour na bandegono tout au ba moni ba yo prêter main forte pour na musique ya Congo pour na le kumu na bango ya bana ya wenge eza mabete eloko wana so boya ngo da sorcier
C'est qui est sur Marc Aouz, tout la vérité. Est-ce qu'il concerne les rois de la forêt et Zalito et Zate parce que les frères n'ont pas qui barrière qui circuler, bah fan, bah combattant, bah ça la vidéo, tout comme mon amaramon, bah ok tu premier, tant que le belaware en santo comme on a toutes tous les concerts aux ans simanaye, au PFO et bêta les pas d'abino bon concert le 7 novembre, mais à côté d'un concert à Weranson, au batouako combattre en dans habité par rapport à San Marc Aouz. Est-ce que concert en Weza, tu es aux alaté? Ngapena la non les réseaux sociaux, na tala ina mona maison senga nenge senga gi nenge legela nenge lekeli et puis na moni résultat mo na habité so bat ba créer ngo babouaki salle Zénith de Paris et commis que non daté Zénith était le 25 de Zénith c'est commis un concert annulé reporté à une date ultérieure. Mais donc mon abatu so ba le 25 yo bino bat ba réseau bo adam so luka ba fi o ba gi date mo na no ba yebité. Donc ngala o content so na moni ga visé pesami. Et vous avez dit Jet Set groupe a fait rigoler au Pébino bon concert quand de Paris bientôt. Maramon Negomiko Kende na ba combattant. Qu'est-ce qui se passe réellement Marc Aouz to longla na mambebele to lobaka mais to lobana en vérité parce que bino pe bozana concert ya comment da concert à le roi de la forêt o yo to yebi ba faire rigoler so bazali lo c'est grâce na bango ya kota de ba osala eboy bino ko bang sate biso te bang sate et bang sate et bang sate tout a bing ba monsieur belé automone teke concert en Weza parce que tout le monde va jibe piana bazali ba Félix Oazé quoi vérité va tellement ba ozala entre ba combattant ba fan pe o ba lingara tout le orchestre on a tout bazali mais Ego a toujours combattu to mi ko banga Marc Aouz te biloko ngo so les a combattu ngo d'actualité ngo ne moto ngo ne pe makambu donc tango ye pesa melo mon appelle Louia le bimi et sali makambu nango pour ngana pour concert et songa ba ya ba quitter esprit ba ndeko na biso ba politicien ba quitter esprit ba combattant plutôt cause c'est ça ni non si la raté ba luka ba ta vino ba mela ba quitter esprit ba tigandolise basa basa la babulo nango Marc Aouz ngana holo ba mingi te pona mona ki combattant mo lobi inos bi ya ko beta yo lo tonga banda ngana ho diembela mo ndambu to tiaki combattant wana e ba biso to tiaki ndambu afungulela biso casino artiste ba tiaki te ba nde ba bakela ya boye to ya boye po ba wa kubisa innocent o yelo ga sali yeso ga ya ko beta siko biso to abe batu to tangisaki na kati bia lisanga bonganga wana ya banda kuwana lelo o Marc Aouz batwe ba otala yo to so ba intercissement belé pa na yo à part bino à part wengi musique maison mais ozo lobela mingi toza culture pays via présent Félix Oazé ko fait bête nous avons quartier latin au gros lobanini na orchestre wana o bazo risquer na minute oyo pour ya liboso déjà au sala mabo maïs fa bropé il faut kene Marc Aouz devant ba caméra message no europé ça ya paix et pas ba collègue no ba musicien et présent ko fait l'homme pas za na zotala yo na lobby makambo eza lokola match ke casino ke obeta pinda et makambo ya tirage au sort tac 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 donc boyika mpiko na losambo nzambe apesa biso nguya ya mezo sengene sanza pona yebike non kulutu na biso moko na yebike za contre ta me ba ko sanza kaka donc ezaka makambo ba benda systématique bongo date bima on se comprendre et puis bateau tout ba tseli baya kuna na poto en tout cas boye bandenga ko sola na ba combattant pona ngana zo monde ba combattant te biso pe pona mona ki balobaki inos biso asala ko beta biso to tiaki pe prise na nga yango na ko betela casino yango wana na kwe wana sikota bazo kumisa ba kotuna banani ba participer ki inos bikuna na idée na yo biso na badaju bat ba yibaki babaki to bimi biso tout to wana to bimi liste wana to rosa un peu favori c'est ça o rato équipe moko favorite ya la rebima donc ya la bongo atana ba pays mi au mona cheval moko za favori to so ko ba biso parmi ba chevreau o ba rosa la favori na casino to nyata Paris wana Marc Aouz to perdra papa ou na Côte d'Ivoire kaka na événement au présent ko fait l'homme d'Aouti ko beta. Fais-moi. Merci beaucoup. Festival, fais-moi. Na festival Luana, fais-moi. Oh, beta 5e édition. To beta 5e édition. Oui. Lelo to peda papa Wemba kuna mais Kofi Olomide Aouti sur ko risquer et lo kwa bongo na parler bonga beta na 4h mais ba beta na 6h nzoto ezala ki bien te. Ba ivarien c'est lo ba commentaire na bango ba mon présent Kofi Olomide musicien mukie c'est lo ba dire na bango okoko lo bani na bango bino pe bokena ba mboka na bono représenter Congo o ba sali bonga za congolais bazotala yo. Loko basali bongo isa loko moko na rolo bongo ndenge nini eza ba normalio ya kana bandule tu vois tant batiaki yo clôturer ndule kanga mutema ata 12h to mona fiki na 12h batu batira la nini yo soko mo lemba na 6h eza mabe makasi poto mona ba jibe na ba wera awa ndule ke na 14h donc biloko wana soko bandi ko lele pera finisi na faiblesse faut y campiko etake soda so koti déjà lié makambo bima lelo ko lela ne yango bato ba mo publier yango tala leli komo yemba ba gawu biloko mo ndengo wana
biloko bon baliaka ligne au palo liga o ba pesi au palo le kei oso comprendre cheke na ngona cheke na ngona ya teke no bali badame nos frères ivoiriens baza pena très hospitalier balingaka biso makasi linga les langues moko ya plus qu'anglais plus que français pas na bango donc ngaso mutolo mo be pona bandolo biso ivoirien en tout cas na milambondo ko tambola ba pays africain so ko étranger ba relaxo pena étranger mais kuna to za la bienvenue baka aussi pour clôturer moko ya ba musicien na bino lelo dans la carte ya États-Unis fils ya Meteo là ça la bino ndeni comme la musicien a tchepé nzembo toi qui tourisme ngabena yebite so ke tourisme abengi ngaite abengi mutute ate abengite c'est qui surtout le batik asal pika mambo na sala ki Nicodème nan te Nicodème asala test tout monde a bena ba filmer bena a osala test na pantalon pour za kabela gi bon ba biloko moko to ka mo relo tango ye test o trai muto la tse lo na nzoto sala ngo test donc ba biloko moto mona na minute ngala moli mingi na zela mingi ko loba metezo bo mangai voilà merci paka uta tuka dernier message na yo na bato batalio bato batali ngai bomela mai pona koya mwana na mbanza ngungu ngamutu na sali yake azwa ki yungulu nenga zozo vertige akoma koya akende boye mabe ngamo na sina maîtriser na vida e muto pesi nga leçon te o na mona ki e o moni cette fois ça il y a comme respect oh Kim Jong azo compter ba mbongo alga lekio la mbongo esa ya lupangu bateka ki na selemba osusi na basonga bandal o ya premier épisode bakoteka lupangu balongo bandal soko longo bandal osumo na bandalité okotanga côté lupangu no bosombaki bakoma bana selemba u Yesu ga ya kofanda kana balari siko ya kangisa ki mama tekisi mama lupangu prima ngondo ona ko bakisa loka nazo kanga mala batola ba difolele bango bafusu soko betira simateri na kosomba bususu asu mbongo ya mama ya lupangu mbongo wana sopango tuna barikilu mule le baron na mikili ba yebisa yo tuna bana bandalo akatsa mukoko li ba ko expliquer yo ozo comprendre na ebisa yo blague te mbongo wana zomona mbongo ya lupango ya selemba atekisi mama précocement pour luka garder bandal c'est Paris o ga sombal bango na selemba ba devine sala ba uto ya selemba bakufa selemba eza commune biso ya bien eza propre ba lo fombo ba bima ba veshora mbemba na biso yo na biso do eza commune na biso biso centrale ya kuna selemba o biso de uta o ba politicien minene ba legi ngala e bazakuna Pyromanie maka wisi biso Congo Promo Télévision to libéré yo biso da comme national sur Congo Promo Télévision tout le monde ba fiche bimi ya Pyromane wa to ebité est-ce que egobima quand Pyromane le 29 Pyromane date c'est ça déjà précise donc les le Cameroun douté il y a aucun de gauche droite makambutu et c'est vidagi to lobaki cette fois-ci to annoncer la communauté audio bimi bon to promettre nos clips zoya on a tout finalisé sauf rien Pyromane ezoro bima le 29 date précise nango yango wana bondi maté artiste congo tes entrées soko kenda ba restaurant minene o comprendre ante soko ya ba manti maté ma mbuma o comprendre ma munazo lobati o songo point tokolandela alfina e asi saloga mbango wana selemba bateka lupango agarda ngo so kontango mona yesu chiffre wana te ngana ebisio landa makambo ngana oluba na koya pona ko pesa bino précision makambo tout po balobi ngane mutu na bandaki oui Jassim c'est moi le fondateur ngamu na salaki yango na pelisi moto na fandi na libulu na yo kande ba tribulance bandi ko salam oya beta oya zongisa na koya ko sugisa makambo ba imboka ba journaliste ya monde entier batu bazo talanga partout dans le monde ngamutu na koya na chicote na koya ko kata kimia na makambo yo take puis na relaxa bino place akoma ko sala na ko pese destination et puis makamutu ko fonda ngai mutu na makambo la tout dossier c'est pas na ngai tanga zo ya le la TV ye muta bandagi doléance kolela wana asa plaignant voilà siko auteur ye asa awa o bazo sela na cour na tribunal c'est moi ngam na okata likambo mbote na batutu bala ninga Rocher Moufuta London, il y a Roger Sita Kimbindi Kuyu, Botema Solange Makengo, Mbote Yatron, Patron Costa Couleur, le véritable Code Yamboga, Yannick Kayenga Monnaie Invisible Wakanda, Yabisa, César Pachoti, Yango Iloboko, Yanzambe, Francis Bozo Munde Pela, Guilain Donga la Mayo Fort, Azota Langaï, Maître Teddy Matadi, toi ça qui dit là, Alain Mbola, na Lyon, plus grand charismatique de Lyon, Azota Langa Bambote, il y a trop, Papi Sapo, chef de ville, Maître Berado de Zamunda, Diesolamad in London, Agota Langaï, Chuko Mabele, Mamen, Robo Sanatea, Dada Patriarche, Azolangaï, Cherigola, Yoye Binenge Kendara, Maramozo Kende, toujours dans les bons, Mère Jeanne Grasse Ndoki, bon séjour na Ki, Naza Awa,
bon séjour na papi sapo n'échappine du plein de grâce mon thème à la perle noire yo yebi a Médé Mackenzie Poutine Poutine a Médé Mackenzie bobo mbelanga espace voilà boroyo kanga na roya non na yete mambo nga na yo loba te eza introduction na laksa si bozo mona plénier wana zo kolela eza kitaki se wana muta bandaki ngande mutu na kosukisa voilà point barre mais conférence de presse to de la on a moins ni datini bon mon conférence de presse brutale voilà sa conférence de presse brutale ça sera payé obi te ça payé te na roya na sandu ba mama bi pupula bazo poser ba question bino be bozo poser ba mama pilipili et puis voilà bato basili kolanda ngai Kim Jong azali awa yebisi bino le 29 pyromane ezokoya bo milengela po artiste na bino apesi bino elubu oyo ya bien bino mpe bozongisela sincère c'est-à-dire activation consommation ya bord na bino po epesa makambo en tout cas bokosepela makasi le 29 et puis Casino de Paris le 7 novembre Ferregola et na bapoulain et tout kobanda ye moko na mwana suka ilunga tokozala na Casino de Paris bafo bachala les padres toujours au-dessus de la montagne donc eko beba mabe na Casino de Paris le 7 en tout cas bon melama et puis bokitsa mutema makambo we olukanga ya visa ngana ça fait parmi bato basola na ba consula consul kuna na consul quoi n'est-ce pas Schengen tu as un partenariat, tu as un whisky, tu as un vin. Tu as un dossier par dossier. Dossier, tu as un dossier, tu as un vidéti. Et ça, un traitement. Traitement, et ça, il y a un et puis si moi décalage, mais vous allez rattraper. Voilà. Oui, merci. Lui, c'est Marc House. Pour moi, on a yébisi bino ya casino na ngeza de aba niata. Et aussi la turbulence. Merci, merci vraiment. Merci. Voilà, je pense que Bolandi Marc House est tellement message moko, est tellement important et puis Bolandi ça langage que Marc House. Merci n'a abonné tout à Congo pour mon télévision. Merci ingénieur Junior Senda pour son sa caméra. Ingénieur Cédric aussi Motesco Zali Fengin du Congo pour mon télévision. Merci mon boss. Merci aussi Aya Willy Mouchen le véritable et le seul code mondial vraiment. Merci aussi à Mifuna qui a Belva, bon guérison à ma sœur Oazam malade Mifuna qui a Belva, bon guérison à ma sœur. Merci aussi à mon vieux Joseph Mbachi, Jolly Kintala des États-Unis, Masanangeli Pemelo depuis Tunisie, Joseph Mbachi, mon vieux Motenao, Joseph Mbachi, Talakanangai, Oman climatiseur, Motenao, vraiment. Merci aussi Cédric Oleng, Ababi Maison Rebelle, toujours, encore et toujours. Quant à moi, Alvin et le Touma, les cadets de la presse, commentaire, si je suis un et ça l'a tellement quitté au coin. J'en ai essayé de Senda. Merci, te passe à ma cam. J'avais entendu et j'ai vu.